Kana atali mboka moni mboka kitoko tout ça mais ba garantie ya ke mboka wana ezali ya ye ezalaki te kona pamba na biso. Quoique nzamba lobaki ke Abraham Kana ekozala ya yo mais Abraham atali ezali no côté zo garantir ke mboka oyo eza ya ngai. C'est comme ça, c'est que dans le domaine il y a kozwa possession et il faut nzambe appeler basi. Parce que tu vois qui prophète à cause ça pour la monoko boye à lobby tout comme aboye na ekoloba mais na ba chef azo sala on me dit bamusu tata mukolo penda mais azo tambola makolo ngulu na kati ya Israël na kati ya Jérusalem yo soko seka lobby tala Abraham azo tambola makolo ngulu to petala Eli azo tambola makolo ngulu te soko moni azo tambola bongo prophète atambola papa mate tama sana mouvement andimi atambola makolo ngulu asigné bama ya Dieu côté na ye Dieu veut parler comme que dans la loti balobina zo mwana ngai na le boka yesu ki ne parle soki na kosala ya moté ata ange mutalobi et nzambe pe akoya na ba dimension na te parce que nzambe ayebi ba foi na biso atantaka moto ayaka au-delà ya foi et loko mutalo sala te nzambe akoya te parce que ayebi déjà que oyo akosala moté. Afa pour la moko na biso na kombo na Yesu. Voilà. Soki masima ya ngonga. Azotangela biso mukanda ya Proverbe chapitre na yango 30 verset 24. Proverbe chapitre na yango 30 verset 24. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé puis parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit lève-toi Pierre, tu es mange. Mais Pierre dit non Seigneur, car je
n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que pensait du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Voilà. Lecture des Alimolaï au sauter aux yeux. Verset na mo poto ki mambango mingi. Jean verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé. Merci pour la détangi. Joseph alobaki na Pharaon était ndibola ya ndoto yo takepa inayo. Toujours croire que ma communion c'est la ndoto na yo pe oyo azali na ndibola ezali kaka yo moko. Sala nzambe akolobela biso na tombo na lelo dite ya oyo ezala na ngulu ya sima na yango. Eyeba na koresoudre likambo moko oyo na tombo na lelo ka tobisika. Eyeba na kopondisa motema moko oyo Nzambe ezokisamaki utatango bolai. Zala nzambe akolobela biso tozalaka ba simple instrument mais yo ozala motei na tombo lelo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Kola papa na moko na biso. Voilà, tozolobela banyama minei oyo bazalaki mike mais bazalaki na bwanya selon Proverbe chapitre 30 le verset nango 24. Tolobaki tozali observation oyo Salomo asalaki. Komona ke na sena moyawa ezala banyama mosusu oyo peut-être netaleli ya bomoto boyo bato baneglijaka ngo. Mais nzokande na kotala ebikeli ya banyama wana bazali banyama bazala bwanya makasi kola pambola biso. C'est que banyama wana soki otali bango otali ebikeli na bango okozanga te kozwa lite ya okozanga te kozwa instruction na kati na bango. Toexplikaki fourmi, toexplikaki dama, toexplikaki pe mabanki. Lelo tozana nyama minei ozali lézard. Mais tango Nzambe azolobela banyama wana frère, déjà na nyama liboso pe nyama mibale, Nzambe alobi ba fourmi bazali un peuple sans force. Tango asimbi dama alobi baza un peuple sans puissance. C'est que ba écriture yango moko tolobaki elimoni déjà que ba nyama wana en réalité ezali ba nyama te. Dieu voulait parler d'un peuple. Pour la part de la mission. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, est-ce que Dieu se met-il à peine des animaux? Est-ce que Nzambe a mis Tungisaka pour aller dans la magamotali banyama? C'est le temps où Nzambe moni accueilli à Simi banyama. Nzambe azali na tina penda banyama te, mais alingi na lobe la batu. Peuple ya salaki. Pour la part de la mission.
C'est comme ça. Il y a beaucoup d'autres. Au moment où ça va compliquer les lobbies. À cause de mon boye, babandaki ko bakela ngoma itango nyonso tout ça, nzete wana ezobimisa bambuma, siko tango bambuma eteli, moto abana ko bakela ngoma aya boya simba bambuma eboyi. Ono tape ndota dingyo. Soit nzete azu ba branche na nyonso amatisi yango aboyi moto ya boka kimai asani abuka mbuma. Siko tango la muki. Obia banzete eza na mboka ya ndoto te. Nzambe asalaka mpe biloko oyo ye asala azwaka yango akoki koutilize yango na langage mpo ainstruire yo kolapambola biso. Nzambe yanga loba lokolo opesaka badroit nzambe te oza lokola nzete ya manga oyo azomatisa babranche na ye soki moto oyo abanda kobwakela yema ya ye nzete ya manga akolima moko moto abanga yema akomi mokuse ata soki asote moya nsima mbuma manga te. Muselenge te moyuka kolia mote parce que nalini yango aza mbindo soki siko moto abomi moselenge te eke moyuta ke kosimba yango moyuta wana komi suye. Israel ezaki ndenge wana Israel abanda kolia biloko biliani ya te mpo na nini tolobaki ke Israel azali liboto oyo nzambe abimisi na Egypte. Nzambe ntango aye na ye na Kana nzambe lokola mobali frère mobali apesaka instruction pa mwasi na ye ndalingaka mwasi atambolaka papamba te kolapambola biso. Nalinga mwasi alobaka bigi te nalinga mwasi alamukaka vangai te. C'est ça. Pe mwasi oyo basombi frère bapesaka ye d'instruction et mwasi wana esengeli atambola na d'instruction wana koloba te ke non yo oza makambo makasi oleki mibeko mingi te aleki mibeko mingi te alingaka bongo yo osalela yango kolapambola biso. Parce que là bato mosusu soki frère akomotia baordre na ndako yo non en tout cas so na ye bakobe na ngai na ndima te oza makambo makasi. Makambo makasi mpo balobi nalingaka mwasi atambolaka te yo mesana kotambola okoti awo opimi awa okoti boopimi osokomi deje mpa na bino wana na ye nini na 8h juste kolapambola biso 8h oza deje mpa na bino nzoka nde mobali fakele mosala sofazela yo 8h wana ti oya mosala ti tout ça. Parce que Nzambe pe abengi Israël apesi ordre. Israël azaki na loi na makambo etali ya kolata. Israël azaki na loi na makambo etali kolia. Israël azaki na loi na makambo etali kokata kosala bilanga. Israël azaki na loi na makambo etali kobuka biloko bilanga. Tala ndeko so buka wana okobuka soki omonika mbumeko na se kosimba te. Oyo so kosani na simba pe kosimba mote. Alaki na baloi na biloko wana nyonso. Anzaki na loi na bamikolo tala mokolo te lundi kende sala musala mardi sala tout ça mais 7e jour okosala musala te kolapambola biso. Nzambe ataki baloi partout parce que ça mwasi oyo Nzambe abali sikoyo na domaine ya kolia balobi alia moselenge tete parce que mokolo ya kolia yango Israël akokoma mbindo e bayuda babandaki koveye na loi wana. Mais tozongi na Genèse chapitre 15 écriture ezoloba boye ntango Nzambe abimisi Abraham na Mésopotamie na Ur mpo amema ye akende na Kana. Abraham atosi maloba Nzambe akabwani na babosi na ye asali marche ntango bakomi na mboko babengi Shara. Abraham s'installe wana kino tata na ye asala nini akufa. Tata ya Abraham akufi na Shara. Ntango tata akufi Abraham abandi lisusu marche ti akomi na Kana. Maintenant akomi na Kana atali mboka moni mboka kitoko tout ça mais ba garantie yake mboka wana ezali ya ye ezalaki te kolapambola biso. Quoique Nzambe alobaki ke Abraham Kana ekozala ya yo mais Abraham atali eza le long côté zo garantir ke mboka oyo eza ya ngai.
C'est comme ça, c'est que dans le domaine il y a kozwa possession et il faut nzambe apeso basi. Qu'on n'a pas là-dessus. Parce que ce qui nzambe apeso basi, c'est qu'on peut embrasser le kozwa ya yote. Akomi na kana, atipeli bamo na monga teke, Abraham comment se pela banda bilanga te, alingi ya yeba malgré Nazar. Mais qu'est-ce qui prouve que beaucoup kozwa ya? Voilà pourquoi moi dans Zambie il faut se cabasser et pas dans Zambie. Basi il fait à la frère. Attention nous on va les gens qui te causent là, mais tu dois avoir des signes que oh les a yamaï. Mon petit frère azol ba français frère alubalinga la telle baka français. Je t'aime beaucoup, toi tu me parais belle vraiment tout ça. Tout n'a basi. Qu'on a pas la bichou. Si les Français azol ba wana te, Français on est comme ba pololo na ndako. Et comme ni Français a confiné là. Qu'on a pas la bichou. Si les attaques pour moni à ça mbongo. Mbongo on est comme libanda ba ça mo metanga tina ndako na mo soute. Qu'on a pas la bichou. Déjà ndako. Le cola a ça déjà pas naïe. C'est que ça me balise à ma bonne. A ça pas naïe. Il a dit c'était que à ça me balise à ma bonne. Tout n'a pas si mon frère. Zambela, Nzambe ata liso basi. On n'a pas mal à biso. Amen. Le cola déjà ma bonne n'a bossé que Moussalo est à Ngaï. Keba ba monsieur za place oyo okufaka na musala ba ko empoisonner na musala demande ici on n'a pas la biso a tous les Zambie tamba so tout na Zambie ça déjà na kana mais alingi a se rassurer pour même ceux qui a kolona ko cultiver alona na pas maté a la sûr que ma belo Zamba pesingabo Zamba lopi comme si Zoa Banyama Mitabo, Zoa Ngombe, Zoa Taba, Yambula Misato, Zoa Meme, Yambula Misato, Zoa Bandeke, Pichon ya Zamba na Yamboka. Tango azui ya Muzaba lobi pasula Banyama wana, apasuli Banyama wana, azui ndambo moko atie na ngambo, ndambo mususu atie na ngambo. Azui pe Ngombe apasuli atie ndambo moko na ngambo, ngambo mususu na ngambo. Azui pe Meme apasuli mais balobi komi na banyama na bandeke Abraham apasola bango te. Tango azosala ba geste wana Abraham c'était prophète. Azalaki ko prophétiser. Azotia azana tina po akono za ba parti nyo sa tia muka place moko. Mais tango azotia azui parti mo atie na ngambo. Azui pe parti mususu atie na ngambo. C'était prophète. Azosapula. Pour la parole de Dieu. Parce que tu qui prophète à cause ça pour la monoko boye à lobby tout comme abo il est koloba mais na ba chef azo sala o moni ba musu tata mukolo penda mais azo tambola makolo ngulu na kati ya Israël na kati ya Jérusalem yo so ko se ka lobby tala Abraham azo tambola makolo ngulu to petala Eli azo tambola makolo ngulu te soko moni azo tambola bongo prophète atambola papa mate tama sana mouvement andimi atambola makolo ngulu asigné baba yanze côté là Dieu veut parler. Qu'on a pas la biche. So muto akoye bakaya osali sakoli. Eza muto azana bwanya. Muto azana bwanya ta komona tala muto ya meli aventurier ameli masanga. Donc faut aller na discernement, faut aller na basu du temps, faut aller na connaissance au bakake. Prophète azali un homme respectable. Ako botambola makolo ngulu te. Mais tango azotambola Nzamba permettre ngane na mona na kolongolo Nzamba likalo bani pona ngai okomi koluka biteya na etamboli na ye kola pa mola biso Abraham tana su banyama atie yango ngambo moko parti moko na ngambo moko parti musu na ngambo mususu écriture yo bani balopi banyama bandeke oyo bali akamisuni baye ko kita likolo ya banyama wana po baye misuni
Abraham abengani bango. Pour la femme na biso. Abengani banyama wana po basimba misuni wana te. C'est très important. C'est lui le Dieu créateur. Azako inauguré sacerdoce à Liboso. Sacerdoce à Liboso il y a banyama. Mais sacerdoce à Mibale et Kozalande à le fils unique. Nzambe akosenga na Abraham pesanga mwana na yoka moko. Mais Liboso asendaka na Abraham aswa banyama mitano. Kola pa bona biso. Otango azosenga na Abraham aswa banyama mitano, wane banaki kotalisa bomo ya Israël ezaleluya bonzambe oyo Israël akobikela ngo na banyama mitano wana. Soko tangi na Lévitique chapitre 1er eza banyama oyo Israël abandaki kobonzela Nzambe soki asubuki. Metango asuli Nzambe akosukisa kuna te, il faut akoma pe asenga pe Abraham apesa ye mwana na ye ka moko ya bikinda. Abraham pe akoboya te. Parce que Abraham, tant que je peux savoir moi, Abraham c'est un prophète. Et donc on a dit qu'il est beaucoup de fois pour la gauche à Zadé. Pour la femme de la mission. Oh, Nana Linginzambo, Nana Lingio. Ce qui est bassengi bambo, bassengi repesa. Mais ce qui est comique, bon, Olinga, pour Sangaï, Tedone. Moi, on a eu beaucoup. Nana ni asa l'accident. Nana osalamu. Kola pa mona biso. Mutu akosala wa za te frère. Ata motei, ata ngai na osala motei. Choko mike nona loti, ba lobina zo mwana ngai, na le boka yesu ki ne balesone na kosala ya motei. Ata ange mutalobi. Et Nzambe pe akoya na ba dimension na te parce que Nzambe ayebi ba foi na biso. Atantaka mutu ayaka odela ya fo et moko mutu akosala te Nzambe akoya te parce qu'il y a des gens qui ont arrosé la beauté pour la femme de la mission. Et Christ est le nouveau. Ça va y être. Tant qu'il y a pas Abraham parce qu'il y a pas que Abraham a dit prophète et l'on connaît son Nzambe arrosé la beauté. Attention, c'est difficile. Même si je suis koufi na bana wana okufi na bana 7 na mokolo moko lelo yo bana yo so bakufo oya so église pe ba obenga ngala église bongo tango liwe bana wana ndako na ngaba ba te ya ba mona kite surtout ceux qui toza ko kazo ko ya ko sambela te wana sili na bana kina bango ba banda obela na mona ya babu ba ko benga ngasi ma okufi na bana na ke église na ke na longo église wana yo bolongwa ndana di fois na yo bolongwa mais pour la femme de la mission. Mais tout le monde a besoin de faire. Même moi, si c'est pas le non, papa, nous avons sali to webi. Mais nous avons besoin de la to comme à niveau ya boye. Ah, boya kanza mango tout ka ye bongo soko kufo sali. Okufa. Nala lubara, so bala taki job na mse. Na kufa boye la simoti kala lubala. Pour la femme de la mission. Amen. Tombi tout na pesco. Ce que Job a dit malaba, ça va, na oki conseil à moi si. Nzambe, en tout cas, na sepeli na odi soute. Oza mutu mabe. Allez, Nzambe pas ngala frapper, Nzambe sko a frapper. Sko tango ya tika li wana ngai zane. A tika la kala célibataire, topé aux années. Moi ni boso pour soucier si la soucier za la mo besi là. Ouais. Moni pe na mamatanga wana pe moni penda boba espèce na espèce yé elle moko leli elle moko tali ona kola pa mo la biso amen et qui paraît ça dépend na mutu et puis selon la parole ezalaka ata une semaine après mutu akoko bala na ye ya di subute ata lobby beaucoup dit le lobby oko bala na yo pour la part de la mission. Mais ce qu'on a sagesse à vos motos, il y a mis ça et bon, on a quartier, on a beaucoup de salles, on a quartier, pour nous être dans le bagage, on doit dire qui. À moment qui, on va dire, pour abattre la coupe, pour la part de la mission. C'est ça. Mais, Job a dit ma souffrance, on a fait, a dit qui a mot parce qu'il était prophète. Abandaki kosakola tango zondima konyoka matina niveau na ses frères ezapo aza un prophète pour ce que tangi pe la Bible obeza batu musuba ni magate Job azaki mutu ba mona wa neti ezalo moko ba tiaka na Bible bongo te mais Job azala penda mutu oyo bana nyoso ba kufi mukolo moko
atuki nzambe te apengwi te oyo bozunion ceci mukolo moko apengwi te oyo ye moko penda akomi boye na mwasi oyo abanda kovanda na ye ntango azotala ye boye moya esimba yesu te. Job asumuka te po bino lobi dans tout cela Job ne pécha point. Kola pa mon ami so. Amen. Dimension ya foi wana frère ezalaki nzambe utilisaki un enseignement